La Vérité Universelle TV, donc très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Donc, Naba Vérité Nabino, là c'est moi, Martin de Tino, les mignons de la presse, quand même ça Nabino, donc Vérité Universelle, donc ça, et Sika Oyobo, Naba Vérité Nabino, donc sans plus tarder, na Pessimbo, na Maître John Motema, et Maman Micheline et mon cordon Papi le Congo, Nassima Caméra, je salue aussi Osé Mindo, le grand caméraman. Aujourd'hui, nous avons le sous donc pasteur Charlie Chango Joseph. Donc, alors pour tout mes campagnes pour développer avec l'actualité où ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa, donc ce n'est pas la première fois. Donc tout Yambaye, quand on a toujours tout en Yambaye à temps utile. Donc alors le sous nous avons solo donc vis-à-vis il y a comportement autre monde et ça qui s'est passé dans la République démocratique du Congo, donc l'actualité, donc côté politique, côté pasteur, tout. Alors tant qu'un homme spirituel Moussa Nzambe toujours développé en haut na pasteur Nabino Bolingra Mingi, pasteur Charlie Chango Joseph. Alors bonjour pasteur. Bonjour Ndeko Martin. Alors le sous te meki un peu Kouyamba le sous pour la deuxième fois sur la Vérité Universelle pasteur. Alors tout me un peu comme maman solo makam oyotala ngambo na bino ba pasteur évêque patriotique mukuna na mettant oyo à la prison tout comprendre était et ça ba combat tout ezali il y a art oyo et salamaki il y a un sextape na kati ya mutuka obsos to yeba to bayebi tant qu'un homme spirituel pasteur ko répondre nini na bandeko ba olanda biso partout dans le monde na bandimi na bana tout ou bazolanda o basa repé confiant tant que Moussa na Nzambe nini ko expliquer biso à propos ya makambo oyo et c'est passé. Bon, en tout cas merci beaucoup pour nous accorder la parole. Je pense que la fois passée to salaka mission na yo na mekaki ko lobama moke koma makambo oza ya Nzambe ezoleka. Ce que tout à l'heure, surtout problème où tu peux poser comme question, dans le cambo itali papa na biso to ebi malamu o to pesa ka respect makasi avec mokuna Matthieu 24 azoy biso boza la prudent parce que partout beaucoup kende ba problème ko bima songolo pakala. Bon ce que tozo tala normalement le cambo ya papa na biso mokuna Tomi mangoka na sens mo spiritualité. Pourquoi? Parce que les appels à moi ma koko somoko o ekotaki kotala makamba politique. Le lenge ya côté la ki yango nde mutu epesi ba sort wana. Bon pour na part na biso en tant que no ba serviteur tokoki jamais kochola ndeko na biso papa na biso que pour likamba boy komeli. Non, tokoki kochola yango te ezo sala passe na motema parce que tozo sila. Normalement, il y mais aussi là. Voilà. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des problèmes. Ils ont la ministère, surtout Makambo Italie, sexualité, presque. Donc, ils aussi là. Par contre, que tout comme est belé, mais ils aussi là. Donc, pas si ils ont parce que Jérémie a Zoloba, Jérémie a lobby, Natika Lingamoko, un seul prophète, Namboka. Voilà déjà, Israël, qui a Boumbu, Baboy, Koyoka, Jérémie. Tant que kenda bandiko lela lobi na tikali ngamo ko seul prophète Zambe pourquoi accorder le kambabo Zamba ebisi lobi mieux qu'injuste azalaka moko que ba injuste bazali bili et par là toujours comprendre que non na kata musala oyo toujours sala d'abord un eza pona le kumu ya ba ministère na bisoté mais toujours sala pona le kumu d'abord ya Nzambe parce que tout autre sala toujours bunda pote to kota bokonzi na likolo mais surtout toujours lelo que non basali na Nzambe ndenge toujours mona makambo izo komela bango eza siko likambo moko il faut petoye bayango pourquoi na temps oyo na siècle présent makambo izo komela ba pasteur
eloko liboso yango wana eloko ya mibale oyo nakoloba papa na biso mokuna azaki mosali na nzambe oyo bane kosalela nzambe na bosolo ope batu toyoka basango ya malamu mpona ye pour le moment esika azali na kasho je pense ye moko conscience na ye mpe ezosalaka te likambo ekomeli nga eza na sens ya boye eza na sens ya boye ye moko nde aza maître ya nzoto na ye mpona koyebaka te cette fois-ci soki na bini na agir il faut na agir boye na agir boye mais mpe ça mpona part na ye. Ok, merci beaucoup, pasteur, na réponse na yo, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez noté comment na ba réaction na habité? Est-ce que ça vraiment politique bon vu qu'il y a côté qui peut moi politique donc et tout, est-ce que ça politique vraiment monter sali que pour à se trouver na piège wana? Est-ce que trouver un piège tout bien en qui da vie oyo patriotique mukuna anenda ko vivre? Tout ça parce qu'il y a côté politique baluki basale moi piège moko bien sûr eza vie ou na vivre je ne sais pas ngambo wana to ko expliquer biso ndenge nini pour par moi bino ba pasteur est-ce que bozo bangate parce que na mitan o ba réseaux sociaux ça ba pasteur bo fanda ba pasteur car ba pasteur o ba yebani ba zama pilier quoi bozo mona na habiter zo bangisa bino te to eza ka moi vie na e azaka no lipikala na sima vie wana ba ko profiter ko ça ba vidéo je ne sais pas est-ce que tant que pasteur. Ok, merci beaucoup vraiment et là on a koloba nga mingi na zonga mingi na makomi parce que tozolanda ba ene o bazalaka liboso avant na papa mukuna zala ba ene o bazalaka na ministère ndeti ba apôtre Paul ozomona so totali vie apôtre Paul azalaki moto ayebaki na nzambe te azalaki pe na makambo ya politique ya mboka na bango et tango ay koyeba nzambe a comprendre que no solo mina kota na politique na biso lelo na ozana problème sérieux parce que nazara déjà moko nazara kuna et apôtre Paul abani ko dévier politique pour na osalela nzambe na bosolo alors bi mie na kufa liwa ya Yesu Christ que na kufa liwa ya bato na mokili babominga pour na politique et par là toujours comprendre que non ce qui est dans le siècle présent, selon la Bible, tu dois comprendre que non antichrist a côté uniquement l'église. Dans la côté de l'église, abandi siko ko séduire ba serviteur ba o baza forte. Azo séduire bango et ce qui ba limi ne bazo que ne ko mema siko na nenga ko kota na ba politique. Et tu dois comprendre que non na ko kota na ba politique. Bien sûr, ezaki na misusu ba utia kolomoko na kati moko libanda. So landi raison o ba fondela Jésus, eza deux raisons. Jésus a fondamentalement appelé ma politique. Mais tellement zalaki homme sage à comprendre que non le kumu nanga ekobe baté pour la politique ya mboka. Mais le kumu nanga il faut beba pour na pikola bato moko na kati parce que apparemment ba pasteur ils ont ba pasteur netoyeli ba moko de trop politique. Est-ce que eza bien pasteur à ça la politique? Est-ce que ça bien pasteur à côté ba faire moko songolo pakala pour na habiter eza dans musala nzambe ko ça mêler dans ma ramusone c'est politique parce que a plupart ba pasteur tout le monde na République démocratique du Congo ada pasteur mais soit à côté politique na sima politique wana na habiter makambo bota makam susu mais bato kota ka makambo na habiter est-ce que ça bien pasteur à côté politique est-ce que c'est normal normal Tozon a commis Daniel à côté politique. Daniel c'est un prophète, mais Azaki na kati ya royaume. Azo sala musala attaque conseiller. Ya roi. Mais quelle sagesse Daniel Azaki nango. C'est pas dit que son côté politique on va commis pèse à 100% parce que zo wanga nzam. Bible bini Daniel a ko prier 3 fois par jour. Mais Azalaki wapi na palais royal tant que conseiller à roi. À côté qui politique. Mais Nzamba yebaki pourquoi à côté de la politique pour un jour atali sa politique que sans Nzambe besoin de pouvoir te. Ya mo moni voit même azo koma li solo ya mene tekel peser compter et diviser. Pourquoi? Parce que a comprenait qu'il était na politique on a côté faut batu ba yeba que malgré tout ça la politique to tchana Nzambe na première position. Na ko yebisa olika momo ropo yeba yango lelo. Il y a aussi des pays où les voisins va comprendre que non, il faut battre Nzambe la première position avant que battre la politique. Battre Nzambe la première position, tout le monde l'église et comme Kozonga,
mais babar nan ba fongoli yango te na ko par exemple na Rwanda et pardon plutôt na Zambie et auto Salem ozomona to comprendre que non ce qui to tient Zambie na première position biso basali na Zambie to tient Zambie na première position nengo zo sala politique na yo okoko ya petit mais ce qui tient Zambie na première position té et ça passe parce que voix même ils a papa mon konanda sali politique té il y a aussi des hommes de Dieu basala qui politique carrément dans le da politique déjà oui oui appelé par pasteur ba côté politique ba suka ka mabe parce qu'ils amis na ba côté politique ba suka ka mabe donc ba pasteur ba ebelé ba côté politique ba continuer ba suka mabe bon et donc ils ont sabinoté que na tika na ka na rôle na ngai na musala nza mabe ngenga ke na kota ma mususu oyo ko sukela nga mabe en bref on a repé sa conseil na ko ni maté ke bandeko na ba kota na politique eza moi passi parce que to yebi rayon na ndenge ezalaka tentation eza makasi na politique eloko liboso eza tentation en vie bakomeka yo so bakoki komeka bazwi yo te bakopesa biloko en vie ntango yo kotala eloko bi mina nasepela biloko ememi yo na perdition mais mpona kozala tente te na makambo wana mie kutu nasala politique te nde naza awa nazalaka prie nakufa mpo na yesu mais que non nazala ke prie nakufa mpo na mboka na baproblème mosusu non nakufa mpo na bakangaki ye mpo bane kotia sango malamu nde babomi oh gloire à Dieu ata nazala mbongo te nzambe ozwa lokumu donc eza mwa pasi moke na motema pourquoi parce que les aînés na biso tozomona nde babandoke na ministère ezokenda kobeba je pense nayebisaki yo na bi nzambe alobelaki nga akobana obimisa mingi na voilà oui oui mingi oyo baosaleli na bosolo te baobima na poisa nazokoasire yo mois d'août oyo tozokota kala mingi te awa scandale makasi esalema susu na mboka oyo parce que baboye to bangaka oyo ezosengaka te il faut tozala sikoyo na œil prophétique mpona koyeba pourquoi parce que fitir eza nzambe eza biso te nzambe akobomba biso fitir c'est normal ou soit nzambe mpe akolobela biso fitir mais apesi biso akoko élargir fitir ndenge eza te akotalisaka nga ou soit janvier nango mais akotalisaka nga décembre nango te mais nga nazokoassire yo je pense nayebisaki yo na bi après corona eza na maladie moko ezoya est-ce que oyebi ke lelo bato mingi bakokufa na maladie ya malaria malaria ya maladie oyo ezalaka déjà ezali mais pourquoi maladie malaria eboma bato faut koyeba pourquoi ebomada bato nayebi te pasteur mais soko totali malamu ndeti kisi na biso ya tozobenga nani kinini eza kisi mo makasi mindele bazoyeba yango mais pourquoi kaka malaria naki bomba bato topesa exemple ya moto aliboma afana na fulu pourquoi kofana malaria te donc pour te comprendre que non monde spirituel eza koévoluer na basens mosusu oyo ezobimisaka bapeste nango lokwa maladie bamaladi nyonso ezoyaka na sens que non maladie moko tozalaka nango mais nzoko nde eza maladie te ya aussi makambo moko ezosalema na se wana oyo monde spirituel ezolinga ezala vraiment trop likolo par rapport a makambo ya nzambe donc yango lelo nazoyebisa yo soki tokebi te na basali na nzambe ndenge tozomemama lelo suka na biso kozala mabe tolinga totikala te na ntango lokola ya Jérémie atikala ye moko un seul prophète non mais pasteur malgré tout makambo ezosalama qui va pasteur donc vidéo pardon ezo tambola ba réseaux sociaux après un mois 2 mois une année pasteur moi ça yelo mo pasteur makanga na mwana mo na hôtel boy parce que bino ba pasteur communauté na bino pourquoi pas bo fandi bo solola bo s'organiser comment tout ça ba ordre et c'est pays le comment ya malamu bo ça ba ordre bo stopper ba kambo yo na habiter bo za ba pasteur bo za ebele po nini bo créer bo le comment bo te bo solola ka genre si ngamu na bino ko ça ma ordre moko boye elo ko songo par ce que bimi ça mi boye ba ko ta mo pandi ba suspendre mais en tout cas te éviter non la première chose ya yo koyeba ezali été diable est tellement comprendre que non unité ba pasteur et que la force ya Congo a divisé biso. Il y a des pasteurs qui vont servir nzambe na bosolo na ba pasteur soi-disant. Mais na quatre sortes na quatre ba soi-disant ne bazana mituka bazana bambongo. On comprendre.
Parce que par là, tu dois comprendre que non, tellement divisé, biso lokola eba que non, na kati ya bomoko to sale loko malamu. Lokola kaboli biso, première chose o ya tie kati na biso, a tie eloko to benga en zuwa. Na yina muninga na nga po sala ka musala nzambe malamu, na linga o ya sala ka musala nzambe malamu te. Et par là, tu dois comprendre que non, na kati na en ndemoni lelo ba pasteur ba ko se réunir te baza na bomoko. Il y a deux églises dans la kati avenue en diagonale mais ba yoka na kati. Oyoka oyo otanga nzambe na ye, opatangi nzambe na ye. Mais tandis que Corinthien lobi biso tozali nzoto moko. Tosala ka mutu moko. Mais comment to kokosa na un ti à niveau wana? Ndeti na problème ya papa mukuna. Eza ba miso aza pour. Ba miso a contre. Je pense au yebi. Azui. Ba miso so point de comelier. Ozomona. Donc biso bolingo. Première des choses on a bâti biso c'est l'amour, mais l'amour envers les serviteurs de Dieu ezate. Parce que bolingo on a point zala, il faut détruire d'abord ba mauvais fruits. Ozakati na ba serviteur. To benga bango so ba l'homme de Dieu te. Ba komi ba serviteur. Parce que surtout bien l'homme de Dieu, cela veut dire que bonzambe kati na ye. Si autant to bien amuto bon nzamba kati na ye te. Na éviter place tocha bango. Naza contre te, naza pe pour te. Mais naza mala kati kati pour no lobake no soko sala la nzambe na bosolo continuer. Mais soko yebi ko sala nzambe na bosolo te ndeko nango zoyo kanga kota nano âge o naza nango te. Parce que nga na kanda makasi na molimo parce que epesa nga passe kota la makambo zo koma la kati mboka auto zo la ridiculiser tina niveau que pasteur a sous la valeur te o le kanazela solo ki comme pasteur o kebi kutu papa pesa ta payer valeur te yo à cause ya nini ya mabeto zo sala. Donc ça on a koloba moi. OK, merci beaucoup. On est avec pasteur Charlie Chango Joseph donc Caleb Sarabino vraiment donc à l'obarane ba vérité oh bino pesa y confiance pierre koyoka donc na pesi mbote na bana nyonso donc bana nzambe nyonso bana mag bana mangembo bana donc la compassion na pesi bino mbote wana ezali nga milieu de la presse votre humble serviteur donc na pesi mbote na père spirituel na nga donc pasteur Dédé Landou donc mobile maman donc maman jolie Landou donc pesi ba mbote belé alors pasteur Nayamba qui confrère mon corps tout bétani solo na toute une question mon corps yo osa azaki mbangiste na ba question on a posé qui a répondre nga ebisinga que religion christianisme donc ba chrétien baza au bandimila Yesu soit disons qui est Bible ou basale la rawana eza histoire imaginée. Wow. Bah alobi eza histoire imaginée. Avec comment expliquer Abraham a existé bon Jésus a existé comment? Donc on va donner dima la résistance il y a Abraham tena Jésus te. Babi Bible eza histoire moko imaginée. Le moins c'est ça. Est-ce que vous pouvez répondre à ce que na bana au Bolanda yo bandi me balando partout dans le monde pour répondre bon eza ignorance et loko na koloba na pesi exemple comme ki na oké musika te na za terre à terre maman boti bana na 8 est-ce que bana nyoso ba cause la même caractère te ba cause même comportement te ce qui tozo zonga muke na Bible o ya boyi wana histoire o eza vrai na o eza faux et banaka jamais muto akoki ko ya abike nga mi bimelanga mona mokila zate ce qui descendance ezate par là toujours comprendre ce qui a le que Abraham a existé eza ka Bible na biso homme de mythologie so OK pas ba musulman ba oyebi so que Abraham exista ba musulman ba yebi que Abraham exista. Donc ndeko wana na maka mouvement o etali ya nzambe na tangi Yesu te même nzambe donc li bungu tulu autre bana lingala zéro ayebelo parce que lobi ki ce que ça bongo c'est que Yesu oyo bin o soit des ba chrétien ba sambelaka ayela
ba israélite ayela bango donc biso mutaela biso Simon Kimbangu ili nzambe na biso akiyela biso donc yesu bomba o yesu o bomba bino bosambela ba chrétien basambela wana donc a exista te azalaka te soko ezaki a exista soko ezaki a exista c'est qui ayaka pona ba israélite biso ayela biso te biso ya biso za Simon Kimbangu aza yesu ya film soko expliquer biso nini par là tout ça mbela Simon Kimbangu yebuta sala biso batu mwindo tout ça mbela yesu confusion totale à ma place wana mais quand on éclaircir pour ba religion est tellement ébélé mais existe pas bouddha bazali existe noir ezali surtout ndimani il y a ma confusion moi côté religion on a habité tant que monsieur nzambe les kama religion normalement et bandi le loté avant pe papa na biso Simon Kimbangu azala religion ezala déjà pourquoi na bi religion ezalaka avant bango bazala parce que ça bango ne babanda mokilité Kimbangu abanda mokilité. Oui, papa. Que Kimbangu abanda mokilité. C'est que avant Kimbangu azalezaki na bato bazalaki déjà. Bato pe bazalaki Kimbangu ayoka sanguna bango ayeba pe bango ti. Na ndimela pe bango. Par là, nous comprendre que non na part ya ndeko wana selon doctrine na bango ndenge bateya bango eza part ne oya yeba. Oya zuelaka que non Kimbangu ndaza nzambe. Bien aimé, et là, on a reçu Nzambe physiquement à Moutouté. Nzambe a Moulimo. À mon anati. Pourquoi Nzamba a Moulimo? Parce que Moutou, il faut Soumuka. Surtout que Nzamba a Moutou, c'est qu'il y a Soumuka. Surtout que Kimbangu a Nzambe, c'est que Kimbangu a Salama Soum. Pour que y a Moulimo Santo. Babia a Moulimo Santo. Aza Yemora Tata, Moana, Yemoko, Moulimo Santo, Aza Moutou. Donc, quand on va faire Kamba, quand on va Jérusalem, Jérusalem, Otoyo Karawana, il va ramener na Kamba. Donc, il y a le Saint-Esprit. Donc, il y a le Saint-Esprit. Donc, expliquez le Saint-Esprit, et c'est le comment Otoyo Esprit. Alors, tant que pasteur, expliquez le Saint-Esprit, est-ce que vous avez Moutou, parce que Simon Kimbangu est Nzambe. Il y a Nzambe en Afrique. Yesu, tout le temps, Yesu, elle a mindele. Ok. Elle a mindele, Simon Kimbangu, elle a biso, Batumouina. So mekana ko expliquer biso no clair na bandimi tout parce que bazam suba baza na libunga ou pas na éviter c'est le ndenge o expliquer que ça na nzambe moto ya molimo. OK, na zone kana histoire ya Isaac aboti bana mibale mapasa ba jimo Esaú na Jacob. Est-ce que quoi ça biso babi po ya Esaú ezaki ya bato mundu mais botama ke pas mwana nani et pas tata nani mundele. Vous comprenez? Tokei tozongi sumuke Abraham azobota normalement bota ki bana belé mais oh vraiment Bible ezolo malamu ezali Ismaël na Isaac malgré que tout rapport ko bota bana mais Ismaël azaki loposo mundu. Vous comprenez? Azaki africain. Si ko soto boya ke no batu mundu bazalaka déjà. Tout le monde a une ignorance sur la terre. Simon Kimbangu ozo betelanga lisolo oyo eza oyo akufa ou bien oyo azalelo. Tu vas babi oyo akufa wana asekarne na oyo azalelo actuellement. Wow. Simon Kimbangu kyanga yoto benga kyanga ni ezaka oyo aliputa wana. Soit disant le bas que jour akufa na 12h. Oyo robotama soit pas basi na e o mobile robima wana seke yende ngai. Mita oyo na mita yeka oyo aliputa wana. Ok. Ne pas dire qu'il pour toi inde Simon Kimbangu pema ou bien ou bien Nzambe ye wana pema. So ndimeli Congo na biso oyo ekobonga te. Soki bandimeli Simon Kimbangu oyo ase carnete Congo ekobonga te. C'est yinde Nzambe. Sikoto kende siko na nature. Simon Kimbangu oyo ase carné. Balobi ye moko molimo ye moko Nzambe moko mwana plutôt. Nyonso. Nde balobi. Donc na kati na ye to benga ngo trinité. Voilà. Eza kati na ye. Ce qui Simon Kimbangu a comme trinité, tu comprends que non, c'est que zaki na mutu alaka liboso Simon Kimbangu o se carnapé. Azali parce que Simon Kimbangu azalo ko net imitateur, a imité trinité aux alaki. Ce que to ko wanga na o yazaka liboso. Ezalo ko net ngana boti mwana na nga liboso. Donc azo nima papa na ngate.
abi papa n'a insisté. Comment nga siko na robota ye ya insister. Pour nga pe fona insister faut muto ou abota nga a insister. Par là tu comprendre que non bandeko bazola nanga bien nazoli kola sabino que non soki Simon Kimbangu azata tata mwana molimo c'est que a imita pe muto azaka tata mwana molimo. Tata mwana molimo tozolo ba c'est Seigneur Jésus-Christ. Parce que ebisi biso abi que non nazo tika bino ke lokola bana bitiki mais boye ba ke musunga koya. Tala na yambara ba kimbangise. Dieu me voit na yambara bango au sein de l'église Vision de Christ dans le monde. Bon bana nzambe. Na yambara bango bazana baka. Vous comprenez? Bazana baka. Na koyisa ke no bazana misu kasi ba omona te. Bana matoyi kasi ba oyoka te. Pona yambara bango awo. Ba misu bazwa solution, ba o bazana France, ba o bazana Europe, bazwa solution. Ba o bazape awo. Bazwa solution kaka na nzela nzambe oyo. Soki bango na yoka ta mota bi ke to biso to wanga na ayo. Albito ndima pe nzambe na yoke ya salaka. Mais ba yate ke no ba finga nzambe na ngako so ba finga Yesu wana te. Bandima. Balabi malgré tout ça ba kimbangiste mais ton ndima nzambe na yo. Nga onazo bisa yo na fandi na lopangu oyo tonda ki ba kimbangiste. Mais nzambe na nga alonga. Ils ont lobaté bato ayebi. Nazaka seul locataire. Donc lopangu mobimba ba kimbangiste. Mais na convaincre bango Yesu Kristo o aza mo konzipe mobikisi. Et les autres solo bawa bazana bango fungwama. Siko tangu muto bongo ko boya ko ndima nanu. Siko abia boya Yesu. Ay ba boya no ngaiti. Pona yamaka bango. Na yamaka bango tout le temps bayaka awa. Esa ba misima bayaka awa. Esa ba église de noir bayaka awa. Nazana be preuve frère, nazana be preuve. Ba pardon ba photo ezali au monde va kede kimbangisa bongo li mutema kimbangisa ata uta bongo li mutema te mais andimeli nzambe nanga. So pasteur un peu mais quand un peu nanu ko expliquer biso so ezalaka nini oyo babengaka Simon Kimbangu aza nzambe na ebite par rapport ya miracle o ba mona na ebite par rapport à makambo ta musu ba mona na ebite na oya liputa na ebite to aza serviteur to na ebite nzambe ngai na part nanga c'est normal. Des fois pe comme na kwambuye biso to ndimia nani parce que kuna miracle ne balobaka kuna pe miracle ezali. To pe pa na pe boye miracle pe ezali. Sko to ndimela nani? Est-ce que miracle nde eza source que nzambe somme sali miracle azanzambe to ndeko ba to komi ko lemba to mi ko baye. Non ndeko Martin na kosunga yo place wana ezala ngokutu ya ko benda na te. Ezala ngo normal. Bible juive sabiso que no bino bozali ba nzambe ya miki nde naza awa naza représentant ya nzambe o nyoso nzambe akoloba nanga na sala na osala so pa bisinga boaka soyi na setia mutu na miso omona bikamu c'est que mutu wana epa na nga abenga nga lokwana ntina nzambe na epona amoni miracle epa na nga c'est la même chose pe apôtre Pierre batba no mona miracle epa na ye bano benga ye nani nzambe Simon Kimbangu soki appelle bato ba monaki miracle pa na ye ba bengi nzambe na sanso bango bazonga ba memela yango ye mazan nzambe pe même molimo santu oya kela bato mwendo pe ma dak akela pe mande baba akela ngai yo biso tout yende nzambe pe ma non eza ignorance na kosunga bande ko la biso ba découvrir ndenge nini za nzambe te ba découvrir ce ko ndenge nini to ebité bon ngana na wata moi secret moko boye ko ba ke asa nzambe te. Je pense bandeko nanga bakasaye ba oyo kanga na oloba parce que na vivant muke na kasai na sali pe moi mikolo ebele précisément na Chikapa Kananga na Kananga ezalaki na papa moko mnobenga nzambe ba onobenga ye Kadima Mwakwidi alobi ke non na okufa na oseko na matalikolo na période na zangi na kasai to kenda tina résidence na Bianchi ba o yebi bazoyo kanga donc tonda presque kasai mobimba tozaki na ndako na lopango na ye tozela ke no asani asekwa po mibenga kinani nzambe tozeli premier jour gouverneur à l'époque wana zalaki ayaka na la police bazela ka sekwa deuxième jour bato azota France bazoya troisième jour ndeko wana sekwa te papa na sekwa te akufa bakunda ye soki azomibenga nzambe yazomibenga ke azanzambe ya bato mwindu eloko motuya ona koloba pona lelo tozalaka na nzambe moko oyo azali invisible amonanaka te mais ayokaka pe amonaka ne nzamba solo tozani ye wana
c'est le Dieu le créateur. Nzambo ya monanaka te, mais amonaka ayokaka. Osomona. Soki ye papa Simon Kimbangu ba commissaire pour nan limite mo mi benga nzambe ba tunde ba commissaire nzambe. Mais ayokaka quand même ayokaka. Ayokaka. Ils ont pasteur na mitaso ba bengo nzambe ba commissaire mais oyoka o pekisa bango mais yetema apekisa kate na makambo anse ki azane d'accord. Ça va to tia bango na rang ba antichrist. Parce que antichrist pas que ba matie. Ah c'est pas antichrist. Mais to tia na rang na. C'est pas antichrist. Na lobi to tia na rang na. Pourquoi? Parce que tant on tolinga mi commissaire lokola nzambe. To tia na rang na parce que na pesi bino exemple ya kadima mo kwiti. Papa Koufa, tozela biso to kenda na zo ba de l'époque wana c'était ezaki na 90 1990 à 91 ngana za na Kasai. Na ke tokenda totala papa wana osekwa asekwa te memi benga nzambe yenda za ikolo arc-en-ciel ozo ba arc-en-ciel kolo arc-en-ciel o mona bato bagonga ba arc-en-ciel ye papa wana oh jana arc-en-ciel pe zongo semo mo muki na ni Claude Kabundu alesa ye pe arc-en-ciel ye pas assistant ba arc-en-ciel wana ya wana papa wana zaka mukozi donc so que l'église ne écoute arc-en-ciel ba tie na étoile ba tie ba ndenge arc-en-ciel za ba couleur donc yem ka bana ma solo arc-en-ciel mais papa wana azate akufa. Donc, tout est vanité. Nous sommes auto sala awa ezapamba to bango to ba nous sommes des pèlerins. To ça va les 15 là. Va même y papa na biso oyo akufa. Po to nimate ba jangene ba kufa. Ba jangene ba kufa. Hein? On peut pas ça ba miracle à tout le monde mais akufa pour nani. Est-ce que nzamba kufa ka frère? Yebisa na nzamba sa kufa. Tout ce qu'on cause nzamba makamu nzamba kufa raté. Nga mi benga dessin animé pourquoi? Pour moi, dessin animé so bambia le mira kufa ta ko. Dosé le lundi mo ba biso ba tia biso ba poison l'église je pense na makam na lobo ba to yebi yango to mela ba poison na kena na toilette na sali diarrhée. Non jamais que non liwe yanga parce que nzamba ba ki mission na sala wana ko c'est un miracle pasteur. Oui, ouais miracle. Oui. Si on témoignage ni o biso to konima ya bino tango zolo ba makambu oyo ke non bo komisi mutu nzambe nga na yebi mama moko abika na sida epa na nga benga nzambe na gangela na miso at l'église na mama nga nzambe te mais naza moto nzambe cela veut dire que nzambe se carné kati na nga pona miracle voilà pona miracle donc na mi komisa te ke lo esika nzambe azali merci Saint-Esprit to mi komisa kate o moni soko to mi matisa nzambe okitsa biso nazo biso vrai ezala ye moko papa wana esika azali na yebite so aleka na télévision le bikende ngai Simon Kimbangu kiangani na komi nzambe na ndimi ata aucun jour miyake batu o baba no komi nzambe c'est pour ça moni mutu makasi o pharaon zaki nango pourquoi baba ndeko benga nzambe o benga nzambe ndako maki mutu makasi memema Nebukadnezar bano benga nzambe akomaki mutu makasi nzamba eko bisa Daniel kendo pesa message o ndenge na okitse na se akolie sika mona bangulu papa na biso oza papa to yebi kete bozalaka zalaka na kati ya musala oyo mais bomi komisa te banzambe soki mwana na benga nzambe na oyebisa yo yebisa mwana na tika parce que nzamba za zuwa makasi baza kanda asakana te na mutu oyo akabola bokonzi na ye non preuve ane ameka na Moïse abino Moïse nazo tia ndamba bokonzi na nge pa na yo Moïse akomaka lolendo abisi lokolo tchimbo lolendo po beta nzete des fois yeba ke kana o mona nguti o kota te plutôt mais o mona o kota te isa cause ya nini ya koko s'orgueillir tout tika lolendo basali na nzambe ezala l'église ne doit ezala nini so moni place o yebite tika bible lui ke et sika o moni ko yebite tika yango bongo ezala mutu mususu ko sa nini ako compléter place au pasteur Charlie ayeba te église ebina loba suste na fani ni soki nzamba lobelinga te na loba te na kosa lokuta te na loba te mais soki nzamba lobi na sala to akoloba po nzamba lobi mais soki lobi te to loba te papa na biso na nzambe te azali mosali na nzambe oyo soki na part na ye ayebi ka sala nzamba likolo esika azali nzamba pambola mais soki ayebi ka sala nzamba ya kufa eza problème parce que Samuel a kufa ki bakene bembe ya mutu ebikisi mais batanga bakene ko dore et kunda Samuel pourquoi bakenda te keba nzamba azana kanda makasi na Congo à cause ya makambo tozo soano oyo c'est pour cela que je mabe ezo silaté
Mais pasteur balobi que il y a un élément très important, il y a un mabé aussi la té donc nous avons na kanda mais balobi que tant que tokondimi la simo kimbango té Congo et kobonga té. Il y a un côté politique, côté ba religion mususu mbutu ezali tous les pays où tu souffres makasi na monde. Tu as compté pays souffre makasi na monde et à des parmi. Tout ça va premier et deuxième. Il y a mon temps que tu dis Massimo qui m'a monté, moi na biso pe et ko bonga té. Tu dis Massimo qui m'a tout tu dis là nzambe oyo bino boté ya biso. Qui est le véritable Dieu. Donc redresser dans nos messages partout dans le monde, n'a pas d'entendre de nyonso. OK, en tout cas, na dit que mission aux ali suivi partout dans le monde car on est au Baka et là on a songa biso ba ndeko na biso oza congolais malgré cause lozali awa tozali awate et loko na sunga yo ezamboyi Congo soki ezali na ba problème sérieux auto sengeli na ko bénéficier aux héritage na biso parce que héritage na biso eza vendu quelque part tozo bénéficier na ngote eza à cause ya toboya kondimela nzambe oya kelaka likolo penase non toboya kondimela Simon Kimbangu. Simon Kimbangu c'est un prophète oya lekaka na époque na ye so totali malamu Simon Kimbangu atika ba église te. Je pense que c'est ça le côté. Atika église te, asala pe église te. Mais bana na ene batikala ko sa nini, otonga ba église. Et par là, tu dois comprendre que non, le prophète Simon Kimbangu, le père, oya kufa. Acheva ka musala na ya bipla sina akosu ke la tika kanani. Mais ba oyo ba continuer ki na musala continuité ne ba tongi ba église. Mais na kata ko tonga ba église histoire ya kala to komisango histoire moko présenter soki makambo esalemaki kala ezaki l'époque na ye oyo asalaka ba miracle oto yokaki yango mais pour le moment tozala bosenga nzambe oyo akelaka likolo pe na se a délivrer Congo mais le problème eza moko totika kozala divisé na ba religion. Tous ont besoin, tout que non pas musulman, ou bien que les musulmans malgré ce bazar ba problème, n'était pas arabe, ce ba na problème, bazar la solution ou na journée moko. Pourquoi? Parce que ba religieuse est belité. Au coup ta religieuse a moko, ba tali kabiso na biso, to yokana et c'est mais ce qui les lo au Congo et je là pourquoi? To peux par exemple moko ya mokonzi mboka. Les là aux la catholique, lobi akena Simon Kimbangu, lobi okuna accueilli l'église des réveils. On se demande que nous tout ce qui le lo oyo aza ayoki oyo nani oyo ya kondima na yebaka message moko oui azomona ba pasteur pe non na habité na yebi apesa message moko lobi que non a dédié Congo na maboko ya Nzambe est-ce que a dédié Congo na maboko ya Simon Kimbangu non ce qu'on Nzambe ni o dédié ki Congo parce que Simon Kimbangu ambengi ndiam Nzambe batale noir l'église des noirs baba na Nzambe na bango babuda bapa na Nzambe parce que Nzambe nini o ya dédié fatanga komba Nzambe bango Nzambe o ya dédié Nzambe o ya kelaka Congo a dédié Nzambe ya Simon Kimbangu te Nzambe o ya kelaka Congo o ya ebeki Congo et kozala un jour yango ndepre na sire bandeko nga bazoka nga partout esika bozali soki tozongeli Nzambe oyo akelaka Congo oyo alobaki ke mboka moko un pays Congo ekozala pays riche mais ils aveuglé soki aveuglement elingi kolongwa bino tozongela Nzambe oyo akelaka Congo parce que le Dieu créateur oyo ayebaki kokela Congo nde aza na source ya bénédiction ya Congo na maboko na ye eza na maboko pasteur Charlie te eza na maboko Simon Kimbangu te to ya bandeko misusu te mais eza na maboko na ye moko Nzambe asa na fungola oyo abike lelo so na fungola nyose ko fungwama mais eloko ezoboma Congo parce que antichrist afandi soki antichrist atiki nzela Congo ekozala délivrer et ba vrai pasteur bazali ope ba komona loboko na Nzambe na nzela bato misusu
Ok, merci Bandeko Balandi. Donc, Wanezaki, pasteur Charlie Joseph. Donc, merci beaucoup. Donc, la vérité, donc, donc, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Vraiment, donc, merci très heureux. Donc, mon abino ne bozota la biso message l'équipe. Donc, nous mbote ska bozali bino tout ba nzambe nyonso. Donc, mbote ska bozali, bosa toujours confiance. Donc, na pe la vérité na bino. Merci beaucoup. Pasteur, moi conseil, tu me moi conseil, on peut savoir dans Zambie donc direct donc OK, conseil na repesa bana na Zambie, ezali kamba temps au tozali, il faut que discerner temps au tozali, moment ni tozali ko traverser la kata mboka. Na yoka ndeko moko lobi kete ngonga o ndeza ngonga to ba vrai pasteur, c'est ngonga yango. Yango na ko assurer ndeko moko, tozala moment o toko ko liaka ba mbongo ba tuna ndenga buzoba te. Tous un moment où tu as mais tous un moment où tu as discerner tant où tu as pour te moutonnions so azwa par na ye ce qui a bon la mutema abongo la mutema pour te bokonji na likolo et comme pene adresse na ngai on azo pesa bino ya malamu ezali ete bokonji na likolo et comme pene. Ok, merci beaucoup. Tout comme la souka émission na biso donc tout nous chiter émission ici tout ce pour aller tout ce qui na bandi bota la émission partout dans le monde beaucoup de messages donc merci beaucoup donc tu es ma pasteur prochainement ma soeur bête tellement ébélé mais pasteur moi contact mon adresse numéro bananza me ba posta na yo ba benga moi appel mon conseil donc direct à moi bien. Ok, contact na ngezali numéro contact plutôt ezali 081 ou soit 243 84 donc 243 81 84 79 232 nakobandela 243 81 84 79 232 église ezali na Gemena commune à Kasavubu direction Asosa Chaba au la référence Nabiso lycée Motema Mpiko la numéro 77 et si ka révérend pasteur Charlie tant que représentant légal il y a église Vision du Christ dans le monde et si ka ozali en tout cas soko bengi je pense nazali pe moko oya basakoli ba pesa ka pe message ya mboka ba pesa ka pe message pour na mabota na bino tozana kati ministère il y a délivrance et guérison zamba likolo apambote. Merci Bandeko Balandi, restez toujours scotché branché na Vérité Universelle TV. Bye bye.